que mon qu'on a l'autre Jésus, alors que l'autre Kimbangu, cela veut dire Kimbangu est plus grand que Jésus. Donc ça n'a pas de sauce de vérité plus. Kimbangu fit catéchiste. Mais après tout, abandonné Kiango et Sikawapi à l'anda qui missionnaire et Kimbangu n'est pas disciple de Jésus parce que Moutou mon qu'on a dans l'autre Jésus, alors que l'autre Kimbangu, cela veut dire Kimbangu est plus grand que Jésus. Tozana ba soso tozana ba mabata so to lambi bango to le bango est-ce que ba mabata ba ya ko lotsa ka ba ndoto c'est ba keteke inutilement et mais c'est comme Jésus c'est comme Pierre na Paul na Jean na Abraham au to tanga na ba Biblia nani asia lota bango mais bazana nguyate ils sont comme des poules bazana lokola ba mabata ba kufa ba kenda mais Kimbangu tozo continuer ko lota etilelo voire même Diangenda toujours continuer pour l'autre etilelo voir même qui sont locales qui a lungana toujours pour l'autre bango alors donc ne ko diminuer ba tia modèle wana et devant Jésus et ça le croit toujours diminuer ba tia modèle wana devant ba soso na ba pata auto bomaka ce qui ba kufuka kelibela le corps de Kimbangu tango elongwe na Lubumbashi ba kitisa yango na Matadi Mayo ba fungula cercueil 10 ans na se mabele nzoto wana ebebate efandaki une semaine na Matadi Mayo on a des photos batie yango thermomètre 36 degrés lismoke kangama lismoke fungwana mais mutu ande wana tokoloba kufa mais Jésus oyo akufaki batibuli likonga atena ye amona na lisusu te azonga pe na ndako na bango te akufi akei na ye nzoto emonana te aujourd'hui bato bazoloba il est ressuscité Bandeko disciple de Jésus mais ça c'est naïbité ce que ça insulte ou bien ça nini Kimbangu oyo bamindele balembanaki koboma basali tout oyo baboma kamutu batie na babandezo na bapoison na banini bakoki ete 30 ans de prison mais akufite jusqu'à ce que akoya kokufa na volonté na ye moko mais Jésus oyo na Getsemane bazuko kanga ye azokolela liwa tata pourquoi ozoko tikanga boy lekislanga kupo balobi okozala wana bakabate likonga tubu moko pamba Jésus cadavre akufi après okoya koloba que Jésus est plus grand que Kimbangu Bandeko oyo portable to ko ndi baba bloka boete pona nini parce que bamindele ba kosa biso balamba biso biso wana sikoyo tobandi ko abandonner ba prophète na biso tobandi ko déléguer ba prophète na biso au profit ya ba prophète blanc papa na ngai ko pele ko bala na songisho baluba Bandeko oyo tata bandeko bana somi ya mboka Kongo tozali ko komba na masolo ba biso ya Kongo bololo lelo ezali solo penda pama batata bandeko autour d'une table bandeko bazali ko bimisa makanisi na bango pamba te toyebi ya solo penda ba manipulation ezalaka mingi na côté bapaya mingi il faut tout ka dégager pe ba manipulation wana alors ndeko toujours ba bande ko zabwana na moni okomelinga makambo ebele awa alors tokosenga na weke ozala vraiment na kimia na kati na motema na place yo ozali soki ozali na connaissance je ne pense pas que vous kokoma makambo ozali kokomawa mais okozala au contraire na kimia pe ozeli tango yo kozwa maloba bongo okoka solo penda ko répliquer soki makambo ndeko azali koloba ezali ya solo te ou ezali ya lokuta mais tous allez comment on a été moi ba précision pas moi ba précision des dates etc et allez ko c'est confirmé la kati alors je ne pense pas que moto alobaka lokuta akoki solo penda kozala ba date précise alors zabwana ngana tuna moto na bwana le prépa de ko jumel po été yebe akoka ko réagir alors ndeko zabwana pesana no biso tina nini c'est-à-dire motif sur bitoloba oyo bakangelaki na yango mfumo Kimbangu bakangaki mfumo Kimbangu na ba colonialiste pona nini motif retenu ezalaki nini malomboka merci mingi ndeko denga osili kolobanga na kanga toujours na contrôle émission na ndenge yo modérateur to batu ba invité ngai bozali ko kena yango lelo soki ezalaka débat ya solo ndeko Lukombo nde na kolanda ye na ba makambo ebele auti koloba wana kasi selon programme na yo lelo ezali mutu na kana ye
aya koloba nini yango ayebisi Kimbangu yango wana nde ndeko Lukombo akobika na ba munoko asili kobimisa awa kasi lelo na kolanda ete na kosenga na yo bopele bopala un jour ozongisa biso suto débattre kaka makametali na sujet oyo mais lelo eza débattre lelo ezali mutuna kana aya ona nga place na suki selaki na pesa kibino Matthieu 28 nazala koloba koma Kimbangu c'est un homme comme mutu nyonso et comment Kimbangu apesa na mission oyo akenai kosala na pesa kibino pe ba référence ya pourquoi ba signe ya ba miracle et comment na kati na Kimbangu parce que na pesa kibino référence était banana mukanda Marc 16 banana Luca 10 tina Jean 14 boko ya komona ete il n'y a rien de nouveau sur cette terre soki mutazo kansaye Congo c'est le premier pays au monde nazali ko seka mutuana soki mutazo kansake makambo leki na Congo partout au monde Congo est comme centre du monde mutuana à revoir un peu cerveau na ye concernant raisonnement ya qu'est-ce qu'on appelle le mot universel c'est pour vous dire que Babiloko bino bomoy na Congo na concernant Kimbangu ce n'est même pas un dixième des choses qui se sont passées quelque part sur cette terre autour de Jésus ya wana pesa bino ete pour un chrétien, il n'y a aucune surprise sur la vie de Kimbangu. Absolument rien. Donc s'il y a un seul chrétien sur cette terre, ayoki histoire de Kimbangu, bongo c'est une nouvelle pour naye. Yakoyoka ete Kimbangu sala ki miracle. Yakoyoka ete Kimbangu atemse babanini. Akene kotanga encore une fois Marc 16. Ce sont des signes que Jésus a lobaki déjà que nani ngo kondimela kati na ngai, tala basine ekoyela ye. Pour votre information encore tikana apprendre bino ete Jésus alobaki kutu tena ba disciple na ye mais alobaki bien mutu oyo akondimela ngai landa batata oyo liboso babandaka kingunza na Congo landa bato oyo ti lelo bazali un peu ko travailler na pembeni ba vie spirituelle bien approfondie bako yebisa ete yo mostei yo mosali ya Nzambe na titre nyonso iko za laona nguyeno Nzamba pesio tu ne peux pas kofuka misa mutu olobi neka ke au nom de Jésus tika boye da boye esalema non ezaka toujours est-ce que on dit mi c'est pour vous dire que makambo za na Marc 16 ekokani oyo akondimela ngai yo moko d'abord nkolo ya nzoto tu dois d'abord accepter que oui j'accepte Jésus et puis likambo eko salema ezalaka te Kimbangu eka boy ale au nom de Jésus telema non donc kuna na keko pesa rectification mais pona landa bien si j'ai Kimbangu tikana komisa bino na point oyo même boza la Kimbangu so za nani landa bien pourquoi Kimbangu aza une personne spéciale pour na Congo. Encore une fois, nazako kene na makamuna pesa gibi na mukanda acte 18. Okoya komona ete n'y a rien de nouveau. Na Congo ni ne lekaki wana. Ba mindele ba protestant ba catholique ba yaki na liloba na Nzambe. Ba te yaki. Mais côté ya ba te yaki il n'y a aucun mal sinon que bana oyo pe ba Kimbangu ba yaipe koyoka la même parole de Dieu oyo mundele ayaki nango. Na kumbi bino na ville ya Efeso. Paul tama kena na na ville Efeso akutaki banzambi bampungu tulendo tout ce qui est idolâtrie à Congo est zéro devant biloko inokuta na Mésopotamie oh na Congo bampungu ezali bakoko na biso bazali kene na Efeso kenokuta ba temple ya Artemis wana ya Diana des gens qui venaient partout au monde banana ba uta partout au monde ba la Congo ya koluka mpungu kiteki ya Congo je te dirais personne mais so que na ba grec so que na mokili Efeso tu trouveras que partout au monde na compté wana batala bazao kende na koluka ba puissance ya ndenge na ndenge ba kiteke ba immoralité sexuelle ezakoleka na ba ville ndenge na ndenge Paul tama ke wana attenter d'abord pour la première fois côté ya ville wana esimba kite akutaki Apollo azakoteya déjà wana azakoteya nani même parole de Dieu kaka sauf que azako baptisé au nom de Jean-Baptiste qui est là nanga bien awa soko yikomba Apollo zwa onetse ba mindele ba protestant ba catholique ba yayi pe na Congo kote ya sango malamu tamba yaki na Congo kote ya sango malamu bien sûr batu babongola ki mitema mais il n'y avait aucune manifestation vraiment approfondie ya esprit saint pe nazako ya pourquoi parce que awa pe na Efeso Apollo ateyaki batu babongola ki pe mitema mais approfondissement lo balanzabe ezalaki te Paul tangwa ye a comprendre deuxième tour ne ka bon bato balingi mingi kibunkulu ya bakoko bakitire Paul Lobane Mora a contacté na deuxième formule à découvrir à savoir les amis comment je vais attaquer cette ville ya Efeso. Soit Efeso comme Congo. Ba mona zo pesa Apollo zo bango ba apôtre ba pasteur ba mindele. Soit Kimbangu comme Paul, soit Efeso comme Congo et vous allez voir na kende boko na utanga mukanda ya ba actes des apôtres 18 na 19. Tambo ko silisa. Boko yako comparer comparaison na za ko pesa. Tu verras que bana Efeso
bayebisi Paul mais biso toyebi Jean Nzambe ba congolais bayeba Jean Nzambe devant ba catholique na ba protestant oyo na ba missionnaire so ndenge papa lukomba uti koloba mais ya naza ko ya pour comprendre quelle est la différence maintenant entre Timbangu et tous les autres premiers pasteurs ba kitana Kongo ba mimbele bana Efeso Paul ayebisi ba non jusque là boyo ki na bino kaka liloba na Nzambe sur base ya prédication à Jean-Baptiste nan qu'est-ce que vous en dites de l'Esprit Saint et ça na mokanda acte des apôtres bokene kutanga yango ba oyo ya Efeso va répondre dit non biso nanto yoka kombo ya molimo mosanto te que cela veut dire yo Paul yeli biso matin ya sika Paul alobina je comprends où est le problème boza obligé bozwa molimo mosanto et quand ils ont compris que c'est molimo mosanto c'est ici où batunion sa mokili ya Efeso ba comprendre bien que to semble la fonction culture juif en fonction de la culture ba pays maintenant c'est ça les fruits de l'esprit c'est le faut quand on a mosido oye ba Jésus oui voilà le paquet oh Jésus azana ngo pona bino na mukuse bana Efeso nyonso ba yako bongo la presque motema Bible zali ko recorder yango que plus de